Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandiko babolingo mbote na bino baebo mesana kolanda radio Zoomelmail. Bandiko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo. Lelo tokopesa bino basango oyo ezali kotala biso ba diaspora congolaise oyo tovandi awa na libanda ya mboka plus précisément na Europe. Tokotalisa bino ndenge nini mibeko ya ba parlementaire européen oyo bavandaki pe basiejaki pe basololaki kati na bango na minute oyo bandeko ndenge tozali koloba mibeko ekuti kokweya na oyo etali ba désordre nyonso ba congolais to ba combattant bazali kosala na France, na Belgique, na Allemagne, na Angleterre pe na bamboka mosusu kaka ya kati ya Union Européenne nde balobi ete nde bautaki kozwa mibeko ekweyi bandeko nazali koyebisa na bandeko nyonso ndeko yo moto ozalaki ete soki ntango mosusu likambo ya Joseph Kabila ya malamu oza kobanga koloba obi likambo ya mboka ya malamu oza kobanga koloba po ete olobi ete bakobeta yo na miniti oyo loba ete nzambe merci po ete nzambe auti kokweyisa mibeko to justice na ye euti kosala awa na poto a partir ya lelo ko mbata azali lisusu na mibeko te likolo ya ba innocent congolais o bavandi ya na poto pona koluka kobeta bato kosala n'importe quoi ndenge ezali wana ndeko yoka pouvoir bauti kopesa yo moto ozalaki kobanga combattant akobimisela yo bapake combattant akoloba ete na akobeta yo soko osali boye combattant akofinga yo ozali kobanga me ndeko yoka pouvoir bauti kopesa yo na kati na mibeko oyo bato ya Union Européenne bavandaki basiege yoka mibeko oyo ekweleli bakombata lokola kake mibeko yango oyo po ete nayebi ete lokola bango bazali baignorant balingaka mpe kosala barecherche te bavandi na kati na bamboka ya bato me makambo ezali koleka oyo bazali kosala na oyo etali mboka na biso bayebi na bango te bango elongo bayebi kaka te tokende na Château Rouge totambola to marché me ndeko yoka sikoyo mibeko oyo ekweli bango lokola kake ndeko yo moto ozalaki kobanga yo moto ozalaki kolelalela tala occasion oyo parlement ya Union Européenne bapesi yo po ete kobanga na yo esila ozala libre comme moto nyonso po bakombata balingaki batalisa bino bango nde bato bazali kokonza na poto me bayebaki teke bamboko tovandi ezali mpe na bamibeko ya bamibeko oyo ezali likolo na bango bakonzi ya Union Européenne bautaki kokomela gouvernement ya Congo pe bayebisi bango ete à partir de maintenant, 20 000 personnes, 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 20 000 personnes,
bazwi makambo nyonso tu oyo bakongolais bazali kosala awa ya babétise kobeta baministre soki baye awa kobeta bakongolais oyo bazali kosupporte Joseph Kabila kosala badésordre balobi ete baprendre yango en main mpe baalerte bapays nyonso lokola France, Belgique, Angleterre, Allemagne, Espagne, bapays nyonso ya Union Européenne batransferele bango message wana Congolais nyonso tu oyo akobeta ndeko na ye Congolais oyo alobi ete po ete azali kosala parti po ete akumisi parti ya Joseph Kabila PPRD ou bien azali kosoutenir baaction ya kitoko ya bakonzi ya Congo balobi ete soki ndeko ye moto osika ozali soki omoni ete babeti yo sans raison komitungisa te kima mbangu na tribunal ezali pembeni ya mboka oyo esika yo ovandi kende kuna depose plainte na yo okomona ndenge likambo na yo kotambola na lombangu po ete mingi bakanisaki ete bakonzi ya Congo ndenge nini bazali kokipe bamakambo oyo te baza kobeta bakongolais bazali koloba rien me boyebaki te ke démarche ndini oyo bakonzi ya Congo bazali kosala na ndenge ya démocratie na ndenge ya ordre ndeko soki omoni combattant amenace yo sans raison po kaka ozali kosoutenir pouvoir en place na Congo koloba na ye kute eloko te ndeko soki amenace yo asimbi yo na nzoto kima mbangu ti na tribunal oyo na mboka esika ovandi po ete makambo tozali koyebisa bino il faut bakongolais boyeba yango po ete bamisusu bakoki kozala basi bayebi yango ezala bakombata mosusu basi bayebi yango me balingi kosala neti koloba te kovanda mpo na nini po ete bango bayeba na ndenge nini ya kosala mpo balakisa bamapeka me na minito bandeko lopete oyo balakisaki ete bango bazali na lopete ya likolo oyo na poto lopete wana bato ya Union Européenne balongoli bango yango bazali lisusu na pouvoir oyo te bango bazalaki koloba ndeko soki omoni ete basimbi yo na nzoto soki omoni ete basali yo likambo ya mabe kende kaka na tribunal bandeko oyo ezali fe ya bakombatant bazweli bango bamesure moko somo bandeko oyo tozali koyebisa bino ezali bamakambo moko ete bamasolo ya kati lokola bango bazali bato moko bayebaka na bango makambo te komela kaka masanga komela kaka badiamba tango bazali koloba na bato ete bino bakongolais komela kaka masanga bango moko après avoir kosala marche okomona bango na bamatonge batondi ou bien na bachateau rouge mpona komela bamasanga mais dans l'autre temps baza koloba na bato mosusu ete bino bakongolais bosala kaka komela masanga yango na toli totya ordre yo lingi otya ordre na vie ya congolais alors que vie na yo moko kutu na poto oza kokoka kotya yango ordre te yango na tolobi ete bandeko babolingo congolais pe congolaise nyonso oyo ozalaki na kobanga ezala oyo oza kuna na Angleterre yo moto ozalaki na kobanga bakosala nga boye bakobetanga soki kaka combattant amenace yo kende mbangu na tribunal pe Union Européenne balobi ete ndenge ezali wana yo moto kei kofunda babeti yo sans raison baplace procureur mboka na mboka ezali na procureur oyo ete akozala wana mpona nini kotala kaka baka wana spécialement na batribunal nyonso okomona ete ntango yoke kodepose plainte na yo procureur wana akozwa yango aétudie yango après avoir koétudie yango nsima nde ye nde akopesa yango na zuzi oyo akoproclame mokolo nini oyo akobengisa combattant oyo amenasaki yo na yo bokokende mpe kosamba nde bokomona esika ete bacombattant ebele misusu bakoleka na lubwaku mingi bakanisaki ete bakonzi ya Congo baza kolala pongi ndenge nini bamakambo ya mboka bato bazali kosakana balali pongi nzoka nde gouvernement ya Congo esekotisaki bademande depuis kala me bino moko boyebi kaka ndenge bamindele batambusaka makambo na bango malembe na minito ndenge tozali koloba ndeko soki oyoki kaka combattant asali yo likambo ubia kendeki na ndako na yo bia menace yo koloba kutu mingi te kende kaka porte ye plainte nde mbala oyo bokomona fe ya bacombattant papa
Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bana ya Congo to ba diaspora congolaise lelo oyo ezali mokolo ya esengo oyo ndenge balobaka ete kanda euti kokweya oyo décision esili kozwama. Ba congolais ebele balelaki. Mais ndenge nini bakombata bazali kosala n'importe quoi gouvernement ya Congo alobi nini? Makambo yango eza kosala ndenge nini? Mais ndeko toyebisi yo a partir ya lelo yebaka ete mokanda esili kozwa linzaka to mokolokoto oyo mokanda oyo basali yango na bamboka nyonso tu batindi. Pe mokanda na moma oyo tozali koloba ekwei na maboko ya bakonzi ya bamboka nyonso tu ya Union Européenne. Oyo nyonso tu ayebi ete akanaka bakonzi ya Congo soki bayaka na poto po eta beta bango ngala na bango na mayo wo. Oyo nyonso tu alobi ete yenda azali pomba ezalata moto moko aye azali koloba makambo ya malamu mpona bato ya Congo ke ya koya na bapeti na ye po ete babeta bato wana ngala na bango na mayo wo. Rex Kazadi oya mesana kokende liboso ya bandaku ya bato po alobi ete yende azali kosala ba recherche pona kotalisa bandaku ya bato bazali koyiba mbongo ya Congo ngala na ye na mayo wo. Rex Kazadi a révélé bato eloko moko bato mingi bakomprenaki te tango akendeki na ndaku ya opposant congolais oyo akei kolakisa lobi ete botala mbongo ya mboka bazali koyiba. Mais asali erreur omoni te ko révéler biso sikoke makambo oyo Jean-Pierre Bemba basalaki na bato wana nyonso tu. Omoni te ko révéler biso yango donc koloba ete Jean-Pierre Bemba na bato na ye après avoir copié koyiba ba makambo nyonso elaki ba richesse ya mboka lelo tala oyo okei kolakisa biso kaka elembo ya bato na bino. Wete yokanisi ndako wana to villa wana oyo kende kolakisa biso yokanisi villa wana ndeko wana sombi yango na momani to nani opposant congolais na François Mwamba asombi yango na momani asombaki yango na moma oyo tango système 1+4 pe tango bazalaki na ba rébellion na bango na ba Jean-Pierre Bemba. Omoni sikoyo bino moko boza ko révéler bato ba makambo mosusu oyo bozali ko ikanisa ete bozama yele mingi ba bozoyi bateke bato bazali komona ete donc boza ko révéler bato ba makambo donc koloba ete François Mwamba asombaki mbongo asombaki villa wana na moment oyo barutaki na ba rébellion na bango bakota ba Uganda na ba Jean-Pierre Bemba ba mbongo nyonso bazui na ba mbongo bazoki na Centrafrique ndenge batindaki ba soldat bomoni lelo bino moko bokomi kolakisa bino bozo kanisa ete tozo lekisa bango ba vérité ya Joseph Kabila mais soki total bien François Mwamba azali kaka moto oyo a travaillé na Jean-Pierre Bemba pe parcours na bango boyebi yango. Alors bandeko nazali koyebisa bino boye wana kutu tokoti kuna te azali kaka poto yebisa bato kibolole na bango bazo kanisa ete baleki bato mayele. Alors ndeko ya moto vandi na poto tala chance iteli yo oyo bandaki kolela depuis kala ndenge nini bakombata oyo mosala na bango kosala n'importe quoi baza kotala bango te meme bazali kaka soki bakangi bango batiki bango ndeko bapesi yo lelo occasion Parlement européen utaki ko siéger uniquement pour ba demande ba konzi ya Congo basalaki lelo mibeko yuto kokweya soki omoni combattant asali yo problème ndeko kende kaka memaye na justice memaye na justice bandeko nde wana okomona ete ngala na bango bazalaki kodondwa kosala kolatelaka bato bateni ngala na bango esili nyonso to babande kosala lelo lolendo na bango na mayo wo bandeko kokamwa mingi bakanisaki balobi ndenge nini ba européen baza kosala eloko te ndenge nini bato baza kosala boye ndeko mundele amemaka makambo malembe na minute ndenge tozali koloba bino boyebi pourquoi
bakonzi ya mboko tovandi pourquoi bazwaki te na bango bazwaki temps mpona koconstituer badossier basali déjà baarticle wana oyo nde ekozala sikoyo ntango oke kofunda kombata bokende na justice baarticle wana nde moto ekobanda sikoyo konfieta bango malamu ongai mokekese ongai nani ongai kombata soki ngando ongai colonel crocodile lelo ngala na bango na mayo wo bandeko soko omoni ete combattant ezala ye na ndaku na yo ezala moni yo na nzela amenace yo sans raison koloba na ye kutu mingi te tika ya kende yo kende kaka na justice pesa kaka plainte na yo okomona ndenge makambo ekokende na ndenge ya ndenge mosusu mpo ndenge ezali wana batindi baletre wana na bapays nyonso tu mpe batribunal nyonso tu ezali saisi na kati na problème wana mpe ntango bato ya union européenne bavandaki calme mingi bakanisaki bauti deja kosalela yango na baparagraphe na bango basaleli yango baparagraphe ndeko yebaka yango ete yo combattant ozali kobeta moto wana poto sans raison ozali komenace bato trouble public yebaka yango ete soki ofuti bamande te okokende kovanda na prison oyo babengi boloko na banzi ete oyo ezali message topesi bino mpona koyebisa bino bato bozalaka baignorant boyebaka te boyeba yango ete bino bacombattant batie bino lisusu contre mire ya bacontre mire biso totiaki bino contre mire ya makwanza mais l'état ya union européenne batie bino vraiment contre mire oyo bamire oyo ya makwanza ya bambuma ya minene bosala lisusu lolendo bomimonisa susu bino bacombattant ekozala kaka bacombattant basalaki marche oyo basalaki trouble bokomona bato mosusu bafieta bango oyo ndenge mingi babandaki kokanisa ete soki bafieti biso tokei kaka kuna batiki biso mais mbala oyo kozala bafieti moto akei mpenza beti na 6 mois na ye ntango mosusu inane na ye ya lubwaku ebele baza na france wana bazwazwa baavertissement bazali kolinga koloba te bato ebele bacombattant ebele bayuyu mutu nyonso to baza na baavertissement oyo ke soki barepete lisusu baza na danger bazwazwa baavertissement bango nyonso tu ebele na france polise apesa bango baavertissement na makambo ya mibeko ya baeuropéen oyo ndenge ekokweya ndeko meka mbala oyo soki osali erreur obeti moto sans raison oyo tokei to mpo tokende kobeta bato PPRD tosala boye kitoko mbala oyo nde na banzi ete mingi bakolela pe mingi bakolapa mama Rosalie nazongiseli yo maloba bandiko babolingo na banzi ete bouti kolanda ndenge nini papa Roger auti koloba pe tozali koyebisa na bakongolais nyonso tu bakongolais oyo bozali kuna na Angleterre bino bato boyebi ete bozali kosoutenir misala ya 5 chantier pe bakonzi ya mboka na biso na makambo bazali kosala bolongola kobanga botombola mongongo pe bolakisa ete bolingi mboka botombola mongongo pona koloba na bacombattant non pona bozoba na bango oyo bazali kosala bino bato bozali na Angleterre na Belgique na France bosepela po ete lelo ngonga ebeti pona mwa ba mbinzo ya mike oyo babandaki kosala mwa ba grimace awa na poto lelo suka na bango emonani ndeko soki combattant ameki kosala yo likambo kokende na okutu mosika te koswana na ye te soki oyo amenase yo ezala take na magasin na yo ndeko kende kaka na justice kende koporte plainte po ete ndenge ezali wana basi bapesi na kati na bamesure wana batieli na kati na banini wana bamesure wana bazwi ezali mpe na baamande oyo batieli bango na kati ofuti nano amande ya moto oyo betaki mpe amande ya leta ya paku ya leta oyo yo osalaki babétise leta ofuti nano paku na ye ofuti mpe lisusu amande ya moto oyo betaki bandeko me basuki te bango bakanisaki ete bamemi poto na mapeka nzoka nde mondele tango mondele yo oza kosala babétise mondele avandi liboso ya ordinateur aza kotala lobi ndenge nini nakozwela bato oyo mesure tango baye kozwa mesure bayebisi bakonzi ya Congo bon
mokanda yango oyo toza koréagir te botala badécision touti kozwa yango na tolobi ndeko yo moto oyebi ete bamenasaka wana bakombata oyebi moto moko amenasaka kobanga te koloba te ko ndeko na nga kongole oyo boye te mpo bato wana baza na mawa te ntango bakende komenase bino bango bazalaka na mawa te bango bakendeke mpo na kobeta kosala n'importe quoi alors ndeko yo mpe soki bamenase yo kende na tribunal mpo ete bango ezalaka soki kombata basali mabe ale bakonseiller babimi bakomi otala kaka baza bandeko na bino banini ndeko soki kombata asali yo mabe likambo ya koloba te ka wana aza ndeko na po ete soki ayebeki ete azali ndeko alingaki aya te mpo asala yo mabe sikoyo ndenge ezali yo na kombata nyonso to akosala bétise na poto ndeko kima na yo kaka mbangu na tribunal kende depose plainte na yo loba makambo nyonso ndenge elekaki bokomona bamosusu ndenge bakokende kose moisir na baprison na banzi ete bandeko babolingo wana ezalaki message oyo topesaki yango mpona koyebisa na bakongolais oyo nano bazwi nouvelle oyo te bayeba ete ya parti ya lelo ndenge ezali wana bakongolais problème na bango ekomi sikoyo na ndenge ya likolo kombata nyonso oyo azali na poto abetaka bato asalaka bato n'importe quoi boyebaka ete union européenne euti kosala mibeko uniquement mpona bavoyu congolais oyo babengi bakombata ndenge nini bazali kosala ndenge nini baza komenase bakonzi ya congo lelo ndenge tozali koloba boye mokanda ya monene si ekomeli bakonzi ya congo mpe ndenge ezali wana kombata nyonso tu soki mokonzi auti na congo aye na poto atie makolo na ye kombata nyonso to akosala erreur akeye abeti mokonzi wana soki bazwi ye bandeko batie na bamande oyo ndenge bakobanda kofutela na bato mpe ndenge bakobanda kobetela baprison na bango mpo ete baeuropéen baministre oyo ya kati ya parlement européen balobi boye balobi démocratie elingi koloba te ke tomonaka bavoyu na kati na mboka na biso moko oyo toyebi ete bamboka na biso tozali koloba ezali na démocratie tomona bato mosusu oyo bauti mosika bayewa bazali kotransforme démocratie yango na désastre ya kobetaka bato banini nzoka nde ntango biso bato bakongolais tozali kovanda kimia mpe kosala n'importe quoi mondele azali kotala azali kozwa azali kokoma ntango yo oza kosala babétise mondele liboso ya ordinateur azali koloba ndenge nini na kozwela bato oyo mesure mondele azali kotala lelo ndenge ezali ya bandeko bakombata basuki ngakutu na regrette il fallait bapesa mpe interdiction baloba ete a partir ya lelo pays moko te na kati ya union européenne bamona lisusu bacongolais soki baza kosala bamanifestation na bango balataka bateni ya bamilitaire il fallait mpe batia wana na kati mais problème eza te oyo deja basi batieli bango ezali monene ndeko soki kombata amenase yo ndeko nazali kosenga na yo kima mbangu epai ya bazuzi na lombangu nyonso tuluka kaka tribunal ata okei na police oporte plainte mpe ozeli bandeko mbala oyo deux fois te encore union européenne bango moko balobi ete ekobanda kozala na baamande ofuti nanu amande ya tribunal mpo na bapapie na bango na juge na bango ndenge asambisaki yo mpe ofuti amande ya moto oyo omenasaki ndeko omoni place esika bakwense bango soki te okei mpe lubwaku soki bamoni kana yo ezali makasi okei lubwaku bandeko babolingo na banzi ete wana ezali message oyo topesi na bakongolais oyo bavandi ya na poto oyo nano bazali na information wana te topesi biloko oyo nyonso toyebi ete bakombata bamenasaka ye ndeko kima mbangu kende epai ya bazuzi funda po ete union européenne euti kopesa feu vert na batribunal nyonso to na batribunal nyonso po ete eyeba kozwa makambo ya bakombata ame po ete baye koremarke bazali kosala badésordre ebele na poto mpe mingi bakanisaki ete bakonzi ya poto bazali kolala nzoka nde bazalaki kozwa kaka makambo malembe bandeko nzoka nde ntango bamosusu tomonaka bango ya bazali combattant yuyu muntu combattant nzoka nde bazali bato bazali na baavertissement ya la police na kuna na France nde toye koyeba yango ntango toyuti kozwa rapport kuna na Congo toye koyeba bato ebele nzoka nde bazalaka na baavertissement lelo baverité wana toyebi
toyebi yango me bandeko mbala soki bameki na bavertissement bapesa bango na mibeko ndenge euti kobima me esiliti bayito lokola bayiyu muntu wana bakobeta balubwaku ndenge ezali yo na bandeko toyebisi na bino yo moto oyebi ete bakombatan bamenasaka yo pour rien kende kaka epai ya la police porter plainte na yo ebongo nzela okomona ndenge nini bamakambo esili kokota na rai bandeko bolingo oyo tozalaki na yango wana mpona kopesa bino esengo mingi mpo ete mibeko yuti kokweya ndenge ezali na bandeko bozalaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya radio Zoomel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zoomel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zoomel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala desite nsima ya bangonga